Bandeko balandi ya Congo Millennium tozo sola na bino par rapport ya manifestation à lelo kande na yebisa bino na bandeli. Bonjour Jean-G. Yeah, bonjour. Maître Ziko na moni batu balati ba t-shirt soki ya ba Ubuntu. Ba misusu balati ba t-shirt les amis des papis soki nini eza nini. Ouais, lelo ezali salon spécial na cadre ya ouverture ya ba toilette président papi à la Kagi na ba sinistré ya Kosbaki que osela bango ba toilette asali yango a réaliser yango et poto chité mba moko wana bongo te to préféra IP to sala salon ya avenue na biso Nzobe donc na ebité so to koloba la avenue la plus sale ya Bandal donc eux ils appellent la 4 centre mais ils sont très sale donc on dit quoi en français un avenue bien une avenue donc très sale avenue on te décide les lotos zones sont un peu propres pour la fanatique na biso ba fanatique il y a les amis et des papins pungu ba fanatique et mokonzambo kawaye bagé na katsa banda le bateau balingaka ye bazali nde yango moni tozui les devant wana ba sportif ya bandale bazwaki les devant basengaki na président papi à soutenir biso le président papi alobaki ya kotika ba maître te autambo wana ba maître ti nasuka donc ti nasuka wana yango moni atie biso maboko na ba les amis biso tout ensemble to continuer na salon po tozongisa bandale vraiment très propre donc tozobunda kaka ye pe a aider ba na biso ba sinistré na Kosbaki seli bango ba toilette abi ba maître na zapo na bino projet nyonso boyela ngai na kotia bino maboko donc nde tozana président papi pungu il y a Zalisu il y a excellence Chadar excellence Zalisu le chef de l'état donc biso mba monte comme pe baliso chef de l'état donc on a maman na sentiment ko saranti ya momoni to sali salongo lelo to comme na suka to za ye moko mokonza ya président papi pungu akita po ba public nyonso peuple CP là to accompagner ti na Kosbaki na piscine wana donc ale bo pesa bato balati ba t-shirt moi ba 5000 ba $10 ndezalaka kolanda wana te o bazo sala na volonté na bango parce que toloyi bien les amis so lingi masa na o lingi mutu na o sala na musala te so lingi mutu na o ngoba ndo bule ba intérêt o sali ba pesa o ezali ba les amis donc baza balobandeni en collaboration na ba sportif à Bandal donc biso tong to genda bantre tant batu musu côté kuna ba oloba ke chef de l'état za mabe bino bondi makaza bien maman mutu nyonso za na mabe na ye pe na malamu na ye mais auto za na ngo lelo auto za na sentiment za nini avenir na biso salité o avenir Nzobe nde ya auto bongisa ngo lelo comme propre donc sentiment ya kosakana ti talande ba sportif talande ba yanke ba maître na bande ko na biso ya basi bazo sala musala ta ba maître tout ba bimi lelo pona kaka baya basala salon siko yebisanga ofuta maître combien asali salon ofute combien c'est par amour hein? C'est par amour yango tozo senga pe ba kontina biso batika biso te bazara toujours soudé na biso po totambola longo tina suka eza mental te po bamsu ba olela na bakwa na bango maître Jiko to sola parce que ba diaspora bazolela balobi que non musala moko esala mate na vie province ya Kinshasa mettons na oyoka ozondima ke koto lisu mukondi Chadari bwebwe oyebi ke na okamo mabe batu balela ndeni biso musala esala mate ndeni ofunga te papi pungu nde muta osala ba misala te biso to chaye poa parce que toza ba amina olela ndeni so bombolé la boluka pe mutu na bino acha bino pe poa si le oka boponi bosa mambo na data meeting ezo salima triomphal mutu mambolo bananga na yebi yango te o eza salongo eza na komaka mususu te o mona te bato baosala misala to bongisa commune na biso bamisusu pe basala ya commune na bango donc un mot kasi na ba diaspora o bazolanda o bakangani doba mambo bisanga ya diaspora na do mambo diaspora tuna do makambo bandala bana bandali ya libanda to baliko bogisa komi na biso bandeko balandia Congo Millennium batu ba seka batu to ba hotel ero ba finga yo ebi ba tape ba obi makasi to finga matro
Botelo bolo bata metro penza o. Mboke zo kufa ya zo teka ngo. Oyebi bolo bano bongo. Doba. Makambo. Yo ndimi. Na peso ka 6 mois au mona nde mambo échange. Bandeko balandi ya Congo Millennium rien à commenter ngai te wana ye. Tozoko bapoto 6 émission na biso. Ba mama ya Kosbaki oye. Bilenge batata ya Kosbaki oye. Lelo nazana esengo. Nazana esengo pona nini na ndenge boyambinga yi. Botiki misala na bino, botiki ba occupation na bino, bolobi boyamba ndeko na bino, mwana na bino, yaya na bino, papi pungu. Ndeko na biso maître Janjiko. Mama toyokana nani? Mama viva. Tokana. Tokana nani? Takoloba te. Na banzi kamara na biso Janjiko aiki kobetela nga masolo. Alobi bandeko na biso ya Kosbaki baza na mwa pasi na eloko etali toilette publique na mai. Nayebisaki ndeko na ngai na muke o Nzambe apesaka biso ifo nasunga bandeko na ngai ya Kosbaki. Alandi misala nga moko kutu nayaki ya mokolo moko bomonaki ngai te. Nayaki ka na cadre ya kuzu natali nalobi te ifo tosala misala oyo. Ya liboso na kosenga na bino bobetela mobali oyo maboko makasi. Liboso na yaki awa eloko moko ezalaki lelo naza na esengo na sepeli mpo namoni ke batoilette oyo ezali epui na pompe mpe ezali nalingi nayebisa bino bana Kosbaki batoilette oyo eza mpo na bino kakosukisa bino mikolo oyo aza te. Eza batoilette ofele kobanda lelo tina ndenge tokofete bonane. Mama viva. Mama viva. Tokotia équipe. Tokotia équipe ya gestion ya toilette na mai. Équipe wana bakozala na makoki nyonso mpona badétergent pour que toilette na biso etikalaka propre ekreaka bainfection te na bana na basi na mibali toyokani bato oyo baobakela batoilette wana na bayo bakosala misala ya entretien ya toilette nga moko na kofuta bango kobanda lelo. Biso ya Kosbaki basepeli na mwa geste moke ototo sala bango toilette publique na borne fontaine wana eza oyo tobenga na lopoto solidarité, c'est-à-dire na mboka na biso toza bato ebele neti na Kinshasa plus ou moins 12 millions d'habitants. Il faut solidarité ezala katikati na biso bao baza na moke bakabola na bao baza na ngote bao pe baza na ngote baki kopesa niste engagement na accompagnement yango tosengi na bandeko na biso Kosbaki babatela eloko oyo solidarité tosengi na bango eza eloko na bango po mingi biso ba congolais toza na respect ya bien public te tokanisaka eloko ya l'état eloko ya munguna alors que l'état au fait biso pe population nous faisons partie ya l'état wana yango awa na bilenge nyonso na lingi na bisa bango boye
que l'État a biso bato topesaka mbongo pour que l'État soit makoki afuta ba militaire afuta ba gens de l'État afuta ba enseignants ainsi de suite. Alors biso pe lokola l'État a biso il faut tobatela ngo yango na kosenga na bilenge nyonso na ba mama babatela eloko oyo et puis de temps en temps ba projet na bango parce que biso il faut tozala naza muto na linga mingi ko soutenir ba projet mingi so za bazana ba projet muki otoza nango to ko soutenir bandeko na biso comme on dit lorsque Dieu t'élève il faut kanisa famille esika nzamba bimisio nga naza kinois naza mwana funa naza congolais donc soki nzamba elevenga eza pona bolama bana ko. Est-ce que vous sala ngote parce que vous êtes candidat? Na bando sala misalo depuis kala surtout ni na kalamu na kauka to sala ngo ça fait 2 ans toute élection ezalaka te to sala misala wana eza eloko motema nanga no sala ngo po muta forcer ngate ko kaba ko pesa eza don onzamba pesa biso et na banzi eza pe référence to ko senga na bilenge mususu basala ngo eza tegeno il faut sala opesa ka mbongo non okopesa pe engagement okopesa pe détermination okopesa pe présence ndenge bandeko nanga baye wana omoni ndenge tozao songa na zenga moko awa eloko nga ezala boete nga na ye na mukeo naza nango bango pe baye babeti milulu basali ke milulu na biso lelo eleki nango malamu yango to sengi na ba congolais nyonso ki faut toza na bomoko na bolingo eloko biso congolais toza nango eza bolingo. Alors so totie bolingo na politique totie pe bolingo na makambo nyonso tosalaka na banzi makambo ebele na mboka na biso ekendele boso. C'est moi qui vous remercie. Bandeko balandi ya Congo Millennium bolandi penza lolenge kani Papi Pungu azali candidat na funa kasi azali moko ba IPPRD bango penza yepe atie litono lelo penza azalaki nango pona publicité te to pona candidature na ete kasi ezalaki lolenge kani asaleli bandeko na biso ya Kosbaki bao bavanda na commune ya Bandalungu eza esika moko eza lokwa neti kan bomoni yango bomoni yango d'ailleurs ndenge nini ezalaka asalelaki bango toilette atielaki bango mai po mai ezalaka te alingaki te to médiatiser yango raison pour laquelle bainvitaki biso na Congo Millennium alors bilili yango wana soki nzamba zongi te bo retrouver biso prochainement. Merci l'équipe technique à Congo Millennium, merci à toi Ben, merci à Jires, merci à moi-même Tatiana Osang au câble mère de la presse congolaise et pourquoi pas aussi remercier le number 1 à Congo Millennium Papa Riki Dibenzi. Merci encore une fois Maître Jean-Gic, merci Boza tellement ebele, merci à l'ADG Bambou Mavambu, Balobi Pichu Mavambu Nde Makambu, Golf One Security, merci aussi à vous. Merci à tout le monde, Cécile Osango, merci à Anne-Marie Bonga, merci à Judith Bonga, RDC, merci aussi à Jolie Maël et bébé Faïla. Pourquoi pas aussi remercier celui qu'on appelle Marco Diolela, Balobi Mokonzi Abatete la Ke Mafumbe, Nzambe Abate la Bino Passeport Rouge. Ceux qui Nzambe a zongité, retrouvez-moi prochainement. Toujours na kati ya numéro na biso to pe a émission na biso l'invité Bobo to bondeko eko bakorenye o mabota mabino. Allez, au revoir.